Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balanzi la Bicho Asika. Bienvenue encore une fois à Balanzi la Bicho à la chaîne Bicho NSNM officiel. Tous souhaitez Bino Kaka de bas, bienvenue et surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Et comme je vous ai toujours dit, Bande Golanga, Bicho Toyaka Pamba Pamba et Panabinote. Ceux qui boyoki. So Toyaka Pamba Pamba te et Panabino. Donc ceux qui boyoki tout comme on dit Bicho, cela veut dire qu'il y a Koloba et Sali. Bandeko na ngai, nous voici encore une fois bandeko na ngai lelo na ye mwana conseil moko boko boye héritier wa Tanabe apesi etouche nga makasi bandeko na ngai hein, etouche nga makasi personnellement comparativement ya musique na biso ndenge ekendaka hein, na conseil oyo héritier wa Tanabe apesi vraiment ekoti nga makasi. Hein, raison pour laquelle nalingaki kobomba yango nga moko te. Nga pe nalingaki natia mwa analyse concernant conseil héritier atana bapesi. Mais comme je vous ai toujours dit que biso toyaka awa kofonde biloko te. Tout comme toyaka awa kofinga batu te. Toyaka mwa na ba analyse tosalaka et puis soki eza eloko lokola audio tomemi yango epa na bino tosirasiraka vraiment eza original. Parce que lelo bandeko na nga biso nyonso toyebi très bien que ekomi na babilikambo ba intelligence artificielle. Ce qu'on a biloko wana ba intelligence artificielle bato bakomo sakana na ba voix ya bato bakomo créer hein pona ko sala ba base na biloko ya bongo. Alors biso on s'est toujours renseigné et to moni yango ke eloko to memi epa na bino c'est eza original vraiment. Alors sans plus tarder bandeko nango no tiela bino audio oyo ya conseil au héritier watana ba pesi ba artiste mboka na biso et par après je vais vous revenir aussi pour que na tia moi analyse kaka ndenge ezalaka. Mais avant na tia audio j'aimerais au moins rappeler balandi na biso ya sika comme je vous ai toujours dit que si c'est toute ta première fois, tout comme Balanawe à Liboso, il y a Olanda chaîne à Biso NSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, bandeko nangai, et surtout bobo sanakapete, ko cliquez dans la notification, comme je vous ai toujours dit que malama ngonga notification c'est là qu'à chaque fois que NSNM officiel a kobando publier ba vidéo à sika, bozala notifier na système moko ya propre, na système moko ya bien. Alors bandeko nanga sans plus tarder, toyoka héritier Watanabe et puis je vais vous revenir juste pour une analyse quand ndenge ezalaka. Moto osala makamne boye yo lingo sala makamne lokola jour abotama ko sala kati papa na bango na mama bango babotaka yo te boza ba cousin te makila moko te mboka moko te donc ça veut dire que boza na chance moko te et au fur et à mesure banda ko landa yo bando lande jusqu'à ce que tu vas te casser les dents yango tout monde est belé na bakino wana baza ko se casser les dents et si ko so ba se casser les dents bongo le fait que bazaka balinga mamba ko se victimiser tant on na télé aye kolatisa baéchec ne bato pour que te basalinga boye bapimelinga boye te ezaka yo ozolingo bagare babagare oyo kokoka te ozolingo osala makambo oyo nzambe atiaki na planning ne mpo na yo te ezaki na planning mpo na moninga omoninga na obeta bo ota jomo mpe avandi na kina obeta plan wana bakiti ya rouge wana ti tokoma wa oyebi ndenge nini tokomelaki ya donc nga nasaka makambo mpona te ke x ou y asalaki yango na chemin na nga na nzela na nga wana siko moyo omona yango lokwa neti eza na mabako eza te parce que eza nzela ya motu mosusu te mais soki olingi osala siko makambo na nzela ya motu mosusu obanda comprendre ke nzambe andolaki soki aleki yo tala ye asalaki boye asalaki boye tala osala su boye osala so olingi okoka na motu sala makambo nyonso osala okomprendre nga nalinga kokoka na motu te nalinga kotikela mpe na motu place na ye Waza grand, azala grand, waza petit, azala petit. Nous avons toujours respecté na ndenge nzamba chilele. Voilà bandeko nanga, j'espère très bien vraiment que boyo qui conseil. Je sais pas na ndenge bino bozui yango. En tout cas pas nanga conseil toucher nga makasi personnellement, hein, kolanda na ndenge musique mboka na biso evoluaka. Na conseil héritier atana ba pesi c'est réellement vrai. Et belé à artiste, belé à jeune ba oya, ba okota gamme, ba okota musique. Bazolandela makasi nzela ya motu kingani wa salaki. Raison pour laquelle ebele ya baartiste mboka na biso se rendraka compte que bazalaka sur place. Pourquoi? Je balande très bien o eloko héritier au tioloba. Ah c'est vrai. C'est ça même la réalité des choses bandeko nanga. Je sais pas ceux qui
bosi bomoni déjà comment est-ce que ça se passe. Personnellement namoni yango makasi, namona kango makasi. Bandeko nanga ebela ba artiste mboka na biso balingaka biloko ya kolanda. Non ndenge mutu kingani asalaki boye nga pe nasala kaka boye. Et puis on se rend compte que après qu'on sala bongo aux évoluer, tu es sur place, tu fais les sur place et puis les sur place wana ezole ki sa autant. Ta ozolo ndela mutu kingani ona ye azo évoluer na ye aokende na ye liboso mais yo oza sur place. Un moko bandingo nanga il faut ko changer ka système de jeu. Système de jeu na yo changer yango. Momoni bandeko nanga na musique ya mboka na biso soki ba artiste mboka na biso bon se rendre compte na eloko oyo ti watana ba ocholo ba ebele ba komata ebele bo sala ba exploit. On ne fait que les sur place. Pourquoi? Parce que tozo luka ko sala si na ndenge na biso te, tozo luka kaka ko copier. Et puis chose grave c'est quoi bandeko nanga? Moi na comprendre depuis l'homme sous eza nini. Ba mususu balongo siko na eloko ya kosala ko copier siko ba koti na eloko ya kosala lokola base. Donc ndenge mutu kinga na sala ki boy nga pe na sali pour que sala ma base nga pe balanda ngai. Parce que ndenge na ko copier ye ba koloba mutu nani al copier mutu kingani tolanda ndenge ya sali. Et puis yo pe ozui ba vieux mais aux artistes ozo bossa na ke oza na carrière na yo il faut bunda pour que bato ba yeba yo carrière na yo faut bunda pour que réussir comme au sommet. Parce que mutu kingani ozolandela système de jeu na peut-être akozwa retraite na ye. Ce qu'on attend akozwa retraite okima pa mutu mususu. Bomoni ndenge ebele ba artiste na biso bazo se troubler na monoko na esprit plutôt. Et ça loko izo sala ke musique ambo na biso eza sur place ebele. Eza kala ba mususu nde basali vraiment ya malonga ba oyo mususu baza sur place bazo yemba oui ba yebani déjà mais pas partout na kilelo soki tokoti na Afrique o bandeko na ngai tozwi ba pays lokola ba Nigérian baza na artiste moko te oyo yebani partout bakoti ozala ta 15 bango tout bazo vibrer mais soki tokoti pensa na musique ya mboka na biso soki baza ebele baza 7 ou 6 de bayebi bango partout attaque en Afrique de bayebi bango partout en Afrique toki ko tanga bakomo na bango te parce que nous tout ça besté mais biso moko toza conscient que baza ta au-delà de 10 te mais ceux qui to koti na Nigeria wana eza ka exemple eza ba bona boy Rema Tem Saira na Aira Star baza ba Davido Wizkid. Donc baza ebele ba Omalay ba Ruga donc ba kotio salata 15 bango nyonso baza na c'est vraiment bango nyonso baza mata bazo mata et elo moko boye bandeko na ngai biso musique ya mboka na biso to comprendre yango te pourquoi mutu na mutu aza na game na ye aza na jeu na ye azo luka ko convaincre public na ndenge na ye. Alors se concentrer na babiloko azo sala. Maintenant musique ya mboka na biso ya lelo eza kaka tozo sala kaka oya sali oya tie date yo pende osutuki onyo soza ya olala kaka ozeli kaka oya tie date na pe na tia date moto ayembi nzembo yo pende osutuki oyemba moto abimisi album yo pende osutuki obimisa album. Donc concentration tozo mona ki concentration c'est qui est vrai exact. Bardis bazo se concentrer te bazo lande mutu kingani mususu artiste mususu seka sali yo pende osali mais ozobosa na ke artiste wana aza na carrière na ye azobunda ye mat yo poza na yo et puis eza kaka na Congo te il faut bayoka en Congo ba pesa be monde entier zebele il faut baye ba na monde. Bon, biloko on nous a là, peut-être tu peux convaincre mboka na biso maintenant ailleurs. Ba koyeba yo te. Et puis ba koloba ti no ba artiste mboka na biso ba benga bango ba fiste, ba benga bango na ba événement te. Ba ko benga nini soki yo ozo incapable ya ko sala style la musique na yo ya ko se faire vibrer yo moko na ba force na yo moko. Oui, na to boy te. Biso nyonso to s'inspire kaka et pas mutu kingani mais
inspire-toi, mais kozwa te eloko wana lokola yo pe copier yango. Tu peux t'inspirer puis tu fais de ta manière, de ta façon aussi. Bamususu bazalaka o s'inspirer puis o copier. Wana mabe. Okoki ko s'inspirer, c'est tout à fait normal. Mutu biso nyonso to s'inspirer kaka epa mutu mususu. Hein? Mais c'est pas au s'inspirer et puis au copier kaka elo wana. O sali kaka eloko oyo mutu munani moninga no asalaki. Okomata nini? Parce que obosana soki oseko copier lelo, lobi pe kozala mposa. Parce que okosala incapable ya kosala découverte ya yo moko, ya kobimisa eloko ya yo moko. Incapable wana ide kosala yo ke okozala na sima mutu wana. Soki mutu wana tiri miziki, soki mutu wana ki opema na ye, miziki na yo kiti. On se rend compte que oza zéro, oza incapable ata yo moko ko s'inspirer au commune nzembo na ndenge na yo, sali clip na ndenge na yo, obtie date, obemisi projet na ndenge na yo. Pourquoi? Parce que obando s'inspirer mutu moko boye puis obanda pe ko copier mutu wana. Donc compliqué na mutu bande kolanga. Moko ba artiste mboka na biso bazwa conscience. Hein? Tolingi pe musique mboka na biso et mata vraiment ya makasi. Tozalata na nani na force te ya ko ya tuki tolandi lelo na musique mboka na biso depuis ta bata boulay trophée ya munene o ya makasi o babenga Grammy Award mo ata artiste moko mboka na biso azwi yango te. Pourquoi? Ka babiloko wana ole to s'imposer vraiment na rumba nde style na biso ba Grammy Award wana bapesaka origine ya musique. Soki lelo ba artiste ebele na Nigeria wana baozwa ba Grammy Award parce que bazo beta nani musique ya originaire ya nani ya culture na bango. Afrobeat. Bango nde babimisi afrobeat. Biso pe tozala na rumba na biso. Soki to se concentrer vraiment makasi na originalité ya rumba na biso. Ata moko akoki kolongola biso so nse. Bamusu balobaka non, c'est parce que bato ba Grammy wana eza musique anglophone, biso to sa ba francophone, raison pour laquelle tozwa ba Grammy wana te wana eza lukuta. Originalité eza te. Tozo copier kaka. Yo mon artiste yo moko. Tantôt ko di rap, bon eza style ko tio changer mais ezala na place moko vraiment se focalisaka. Oyebi ke awa nde awa. Tolingi na biso te toloba komba moto asalaka bongo parce que osala beske te yo oza fan na ye raison pour laquelle solo babule mais eza ya réalité biso nyonso toyebi très bien na mboka na biso ba artiste o bazalaka vraiment bango basalaka culture wana ya la rumba congolaise. Basalaka ngo soki to se concentrer na rumba wana biso pe lobi après lobi ata artiste moko akotozwa Grammy Award wana azongisi yango na mboka, c'est le Congo qui a gagné mandeko na ngai. Ba artiste na biso moko bozwa moi conscience. Biloko wana ko kopiaka ko évoluer te okobando sala kaka les sur place bandeko na ngai. Bandeko na ngai, moi je l'ai toujours dit kaka neto solo la kanga la linga to so aboye bino pe bozo réagir. Place wana commentaire eza place a kotia ba vie na bino. Bopitia moi bino pe commentaire selon conseil ou héritier watana ba ochopé. Parce que ça vraiment solo. Et pas dans nga bandeko na ngai za solo, c'est vrai ça biloko ele kaka na musique mboka na biso. Ele kaka eza biloko to vivre. Tozo vivre même présentement tozo vivre loko. Alors s'il vous plaît, bino pe botia ba vie na bino na place à commentaire wana et osa biso bien vraiment makasi. De la même façon, si j'aimerais aussi rappeler Balandi na biso ya sika, si c'est toute ta première fois, tout comme Balana ya liboso ya kolanda chaîne Abiso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner bandeko na ngai. Abonnez-vous massivement et surtout bosana pete ko cliquer na ngonga notification comme je vous ai toujours dit malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel a rebande publier ba vidéo ya sika
bozala notifié na système moko ya propre. Alors abonnez-vous massivement et kosala biso malamu makasi na motema. En tout cas personnellement, coup de chapeau à toi Héritier Watanabe. Conseil wana eza conseil vraiment à solo na sepeli. Tu ba conseil bongo ko ko se multiplier ko aider ba génération sika ou ba okota na musique ko aider bango makasi. Bo s'inspirer mais bo copier ndete. C'est simple. Bo s'inspirer kaka ndenge mutu na mutu alekaka lobaka nga mutu a inspiré nga pe na komo oyemba za mutu tingani mais ko copier ndete parce que soki ko bando copier on se rend compte que ozo évoluer te ko bando sala ka biloko mutu ozo copier asali yo pe tokoki koloba ke yo pe obimisi ya yo to bando mona kaka copier wana ozo copier donc et ko sala ki o évoluer te oki peut-être ko évoluer kaka na mboka na biso alors ba mboka mususu ba koyeba yo te et wana eza bien te pour la carrière na yo bandeko na ba artiste na biso. Alors bandeko na nga comme je vous ai toujours dit bandaki si la paix tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois bino boza fidèle ya la chaîne na biso NSLM officiel ezala ka biso esengo makasi na motema koyoka te bolanda ka biso. Merci encore une fois balandi na biso. Comme je vous ai toujours dit bandeko na ngai, bye et surtout à la prochaine. Ciao.